kogumba melayo liboso na yo na pusani naye kogumba melayo maboko na ngai na tomboli naye kogumba melayo Yawe naye kogumba melayo liboso na yo na pusani Yawe maboko na ngai na tomboli Yawe Baba mimi ninakuabudu Mkombozi mwema mimi ninakuabudu mbele yako na inama mimi ninakuabudu mikono yangu na inua mimi ninakuabudu Baba Baba wa majeshi Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu Everlasting Father, here I am to bow before you Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 Yahweh. Worthy, worthy will be praised, Lord. Yoka motema na ngai Yahweh liboso na yo ngai oyo napusani nasopi motema na ngai Yahweh Nangae, Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta magnificence. Oh roi, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Yamba motema nangae sopayi liboso na yo. Yahweh. Yahweh. Maboko nanga na tondoli. Yahweh nangae motema nangae sopani Alléluia esopani liboso na yo nasopi motema yamba loyembo nangae oyo Alléluia mongongo nangae ye mizembo Alléluia oh yes Alléluia Totomboli oe Totomboli oe Totomboli Mosanto alola Yoza malamue Yoza malamue Yahweh Yahweh nangai Mbote bandeko, tozali awa sur, tozali live sur nakati ya studio ya Congo Synthèse, oyo ezali moko ya ba
avenue ya ba média oyo ezali ko salate le peuple congolais, peuple francophone bazala bien informé. Bayoka pireté ya ba information. Toza koyoka maloba na nzambe, makambo na politique, makambo etali social, spirituel et économique. Tozali bongo na 2019, mois de janvier. Eza mbala liboso to ya kolekana na kati na Congo synthèse. Totindeli bino mbote likolo na nzambe oyo aza likolo na banzambe nyonso, kombo na ye Yesu Christo. Il est vivant, il n'a pas changé, aza le même hier, aujourd'hui, pas éternellement. Tozali ko lancer message moko pe tozali ko tika le peuple de Dieu pe batu nyonso oyo ba kolanda biso na poko na lelo na message oyo. 2018 ezalaki année moko ya mikakatano na kati na communauté na biso congolaise. Ezala awa, ezala pe na mboka na biso pe na diaspora mobimba. Tomonaki oyo tokokai ko imaginer te kasi esalamaki. Mais na côté vie spirituelle ya nzambe, nini yango ezali derrière ba force wana? Tokomi tuna boye. Tozali komona na kati na société na biso awa ndenge désordre social, économique et spirituel ekoti. Tozali komona pe ndenge nini société en général ezali ya kobeba. Tozali komona pe ndenge système politique ya mboka na biso pe na monde en général ndenge confusion ekoti na kati na mitu pe na mitema ya bato. Tozali pe komona changement économique pe système économique ndenge ezali ko fonctionner. Mais tozali ko remarquer mingi ke surtout na bamboka na biso montopo avanda na mboka na biso efo asimba mindoki me azala na connexion na le peuple na yete likambo na kokamwa. Tozali komona pe lisusu changement total na niveau ya ba art, musique pe loisir. Tozali komona pe lisusu ete moto à perdre sens ya connexion ya solo na nzambe oyo asala ye, asala ngai na yo po tozala na mokili oyo. Réponse na ngai lobi ete nzambe alobi mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Nzambe na Abraham, nzambe na Isaac, pe nzambe na Jacobo. Papa na nkolo na ngai Yesu Kristo mokonzi, oyo asala likolo pe asala biloko to komona pe toza kokoka komona te. Nzambe toyi na pokwa na lelo pona kolimbola mwa moke na oyo otie kati na bomo na biso po to lancer ba message oyo na bandeko oyo bavandi dans les 4 coins du monde na ba zone différents ya ba temps différents oyo nyonso bakolanda biso. Esika moto a perdre espoir tango akoyoka malobo lelo efungola ye. Esika confusion ezalaki ezongisa moto na nzela. Tobeleli molimo santu na nzambe pe sagesse surnaturelle de Dieu e inonde biso inonde makanisi na biso. Pe ya 2000 ans oyaki na mokilo sopaki makila na ikulusu pe sopaki makila na makila wana nde tozwaki lobiko pe tozalaki délivré pe na makila wana nde tozwi vie. Na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na mwana na Yesu Kristo. Amen. Amen. Je salue na pokwa na lelo mon épouse Oyazali, la première dame na ndako na nga pe na bomo na ngai na kombo na mama Marie-Brigitte Daniela Ekombolo. Esika ozali natindeli yo bambote ya ebele. Natindeli susu mbote na mama na biso mama Beya Beatrice Mazose esika ozali mbote mingi. Natindi pe lisusu mbote na mama na biso Nicole Maha pe na mwana na biso Poupon Digbo.
mbote ya mingi pe bonne année na mbulo tobandi. Natindi pe la famille Ekombolo oyo tozana bango na Europe awa, na France pe na mokili mobimba pe na mboka na Congo, na salue bino bisika bozali na kombo na Yesu Kristo. Nkolo abatela bino apambola bino bokende liboso na kombo na Yesu Kristo. Pe na salue le peuple de Dieu. Oyo nyonso bazali ba mama ba tata ba bandeko. Oyo nyonso bazali kopanza sango malamu pe bakosala mosala lolenge Nzambe apesaki bino misala pote bosala yango pona le bien-être ya notre communauté. Bambote ya mingi pe poko ilamu na bino nyonso na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Lelo oyo toti message moko tokomi était comment surmonter les compétitions de nos vies. Tozali bongo na calendrier grégorien. Elobeli biso te tozali na 2019. Na 2019 wana Nzambe alobelaka biso mingi na code qui na 2018 ezalaki année ya délivrance na bamboka na biso na mikakatano euti na mboka na Congo. Bato mingi, je suis sûr et certain que bamonaki délivrance na bomo na bango. Pe mbula esili. Siko tokomi na mbula ya 2019. Na calendrier grégorien o tozali koloba 2019 eza kolobela biso nini. Na calendrier biblique ya Nzambe elobeli biso te tozali na année 5779. Mais na calendrier na biso ya grégorien oyo ya mboka ya ba-occidentaux balobi toza na 2019. Na 2019 teme nango ezali mingi la foi. Soki tozwi na mokanda na Nzambe na Hébreu, na mokanda na Hébreu. Tokomona Hébreu 11 verset 1 à 32. Il y a 19 personnes oyo mokanda wana e mentionna que bato wana bazalaki ba créature spirituelle te. Ils étaient comme toi et moi. Na 5 sens oyo. Mais balobi nini? Ba surmontaki ba épreuve na bomo na bango. Yango message tokozala nango lelo na pokwa na lelo ekozala basé na les 19 personnes wana. On a cause ya temps totie kaka ke botanga na Hébreu chapitre 11 verset 1 à 32. Soki o sali ba étude minutieux okomona te ba kombo ya bato ezali presque 19. Yango nde eza ko reflecter na 2019 oyo. Balobi ete oyo nyonso akoya epai na nkolo Yesu esengeli azala na kondima ete Yesu Kristo azali l'auteur pe finisseur ya foi ya bomoi na biso. Soki oye epa na ye na foi nde okozala na facilité ya mingi ya ko surmonter ba épreuve ya vie oyo. Vie oyo toye ezali facile te ndeko na ngai. Mena kombo na Yesu Kristo. Na makomi na Nzambe oyo tokotanga. Pena makila wana sopaki ne kulusu ya plus de 2000 ans. Yango nde ngai na yo toko surmonter ba épreuve wana. Sikoyo na salue lisusu notre frère papa Mutombo Vanindu esiko zali Nzamba pambola papa bonne année pena libota na yo mobimba. Na salue pe ba mama na mboka na Hollande. Bonne année na mbula oyo. Toye komona lisusu awa totiki premier partie wana oyo ya Hébreu chapitre 11 verset 1 à 32. Ezali molai ekozala na temps ya kolimbola yango makasi te. Mais totala awa. Totala na mokanda na Nzambe touti koloba te. Touti komona na mikolo oyo eleki mikakatano kati na mboka na biso. Ba division, ba querelle, ba makambo moko oyebite toza komituna yango
na planète oyo nzambe atie biso na Congo. On dirait biso to raisonnaka ndenge mususu po tokomona pe papa awa na Angleterre. Oyebi ke mituke tambolaka, batu batambolaka awa ndenge nini? La gauche. Batambolaka na gauche. Mais baza na chaos te. Baza na désordre te. Okomona ke bako tambola na gauche mais ordre sans ya ordre ezali makasi na Angleterre. Mais okomona mboka na biso yoso mona mboko balobi te, mokili mobimba balobi boza na raison te, mais bango balobi baza na raison. Est-ce que c'est normal? Si, c'est logique. Est-ce que c'est normal? Balobi mokili mobimba. Balobi te, bazo mona makambo boko sala na mboka na bino, ezali normal te, mais batu ba o bazali kuna balobi bazali normal. C'est comme si likambo tolobi te, le peuple est devenu lobotomisé. Na maloba oyo na kati na mokanda na nzambe tokolanda nango pe tokoyoka yango lelo. Maloba oyo eyaki kokokisama na mbula oyo eleki pe ndenge tokobana na mbula oyo. Na mokanda na Luc chapitre 21 verset 25 à 26 elobeli biso polele. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Babikolo, bateau, peuple, zotuna. Balobi, au bruit de la mer et des flots. Balobi, la 26 ça, balobi, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Toza komona te mokili ezala na monde naturel pe na monde spirituel. Ndenge ezali koningana. Tozali komona ndenge désordre, ndenge tokomona bamboka ezali kotambola. Bato bazali ko se poser la question balobi mais mokili ya ndenge nini toza ko vivre? Il y a l'espoir bandeko. Pendant que tozomona désordre wana, nzambe oyo wana asala ngai na yo. Oyo atinda ngai na yo na mokili oyo. Poto vivre, nzambe wana akoma buku moko na kati ya bombo ya moko na biso ndenge tovandi na le 8 milliards oyo. Est-ce que tozali koyeba yango? Réponse eye koyabo. Toyebi ke Yesu Kristo ayaki na mokili pe alobelaki biso na mokanda na Matthieu chapitre 16 verset 8 alobeli bosobwe. Alobi Jésus l'ayant connu dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, les gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Question. Awa tozali komona boye, en ce moment, on dirait bitumba moko spirituel, yamakasi, ekoti na ba vie spirituelle na biso, na ba vie sociale na biso, pe na vie économique na biso, tozali ko se retrouver te. Et pe ba système politique, nzambe, les politiciens de ce monde, oyo nyonso bazali na Congo, bazali banzambe te. Les politiciens bazali nzambe te. Toutaki komona awa na ba programme moko to sala ki to expliquaki makambo ya gouvernement. Soki to kei kuna bokomona tolobaki makambo mingi oyo ezali koleka na mboka na biso na RDC. Ndenge système judiciaire ezali corrompu. Ndenge système wana ezali ya kotengama. Yango moniete tozonga na makomi na nzambe. Tozali na besoin komona le 19 batu oyo tomonaki na mokanda na Hébreu wana. Batele mangui, bala mwisa le peuple bala muka, pote bakoma éveillé, bala la pongite, pote bala muka ba sala makambo na ndenge ya malamu.
balobi ezali kosenga na biso to développer un esprit de discernement po tomona mpe tozwa solution durable na bavi na biso. Tozala émotionnel te. Tozala émotionnel te. Mais une bonne expérience po avant Nzambe atombola yo moto awa na mokili oyo esengeli o vivre makambo moko boye. Pe tango oko surmonter yango nde okokoma qualifié. Toyoki tolanda na Ephésiens chapitre 6 12 et le bien biso boye. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yango système politique ezali chaos, ezali ko fonctionner na chaos na mboka na biso na RDC. To bangelo ko mokote. Nzambe azali na bomoi, il est là, azali ko vanda, azali ko yoka, azali ko tala nyonso wana, mais azali ko senga yonde ko mama, tata mama mobali, elenge mobali mwasi to ba génération oyo pe oye koya ba telema baiba ba droit na bango baiba ko se défendre malamu parce que gouvernement soki bato bazali te e ko fonctionner ndenge nini. Ba politicien tozali komona soki bato bazali te bako fonctionner ndenge nini. Bako fonctionner na mabanga, bako fonctionner na ba kiti, bako fonctionner na bandako te e fonctionner kana batu na mokili. Yango na toye belango bien. Na 2 Timothée chapitre 1 verset 9 le bélibo soube. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Toyezonga lisusu na deuxième point awa. Na Matthieu chapitre 16 verset 18. Elobeli biso boy. Nzambe alobeli biso boy. Yesu Christ alobeli biso boy. Alobi, je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Sikoyo, tozo yo kake, bapesi biso bafungola. Bafungola ngo nini bapesaki biso ngai na yo. Toka ka na église ok, une église oyo ofungoli na likolo efungami na se. Nzamba apesi biso fungola. Oyebi Adam na Eva tango bayaki na mokili yao. Avant basala masumu bayaki na bafungola nyonso wana. Siko tango baye kosala masumu eloko nini esalaki bafungola oyo toza koloba lelo Lucifer ayaki kozwa yango na maboko ya Adam ezali koloba mingi lokola te omoni bana mike na salaka illustration na mingi nalobaka te bana mike bazali boyo akoliaka bombo yo mukolo za kolia bombo soki sikoyo omoni mwana ata mwana Prince Charles ata mwana nani tango baba na mike ata bana na biso nyonso tango baba na mike azali na voiture ya cher yozo lia bombo yetanga moni bombo akolinga bombo yo lobi no lobi yo lingi bombo alobi na lingi yango obi bon ngai na kopesa yo bombo oyo yo pesa ngai voiture wana akokamata voiture bi zwa yango pona bombo omoni ke mwana ayebi te aza ignorant. Balobi, mon peuple est péri parce qu'il n'a pas la connaissance. Connaissance na makambo na Nzambe. Qu'est-ce qu'il y a? Na kati na bafungola wana. Ezali nini? Ezali na 8 to 7 clés ya minene. Totala média ndenge ezali ko fonctionner to salaki message awa na Congo synthèse to lobaki makambo na média. Omoni média le ndenge ezali ko affecter ba raisonnement na biso. OK na WhatsApp ok na Facebook, okomona ba fake news comme une réalité. Omoni makambo ezali bo ezo sala ke to raisonner malamu te to raisonner ndenge mosusu.
yango tolobi ete nzambe alobi ete na mbula oyo ya 2019 baerreur tosalaki na 2018 ese repetami te parce que tovandi awa na chaîne oyo mpona kofungola masolo ya kitoko mozindo ya nzambe tomoni media tomoni système ya gouvernement ndenge ezali kotambola est-ce que ezali koreflecte royaume na nzambe to ezali kosala te moto azali koremplace nzambe est-ce que ezali normal te tozali biso nyonso bagérant na mokili oyo toye na mokili oyo na ntango moko tobotami na ntango moko tokotika mokili bakotikala kokanisaka yo na mokili oyo na makambo mibale makambo na malamu oyo oyaki kosala pe makambo ya mabe oyo oyaki komemela le peuple oyo bavandi na baterritoire moko lokola RDC toye kozwa pe système ya éducation toteyaki yango pe tolimbolaki yango malamu pe toye kozwa te na mikolo koya toya kozwa système ya religion ndenge ezali tokoya kolimbola yango moko na ba détail pe likambo na ba famille omoni likambo na ba affaire ba loisir na ba art na musique ndenge esali kotambola yango wana omoni ete fungola wana ezali nde Yesu Christ alobi apesi yo fungola te ozala ignorant te apesi yo fungola po te yo ozala solution pona problème tobotami awa tango mususu tomboni te Congo synthèse rôle na responsabilité na yango ezali nini ezali ete bango basali Chanel to voix créer voix moko oyo ekoya kosala te ndenge toye kofanda biso tokoloba makambo na nzambe tokopanza makambo na nzambe me ye rôle na ye alakisa image pe qualité pe son ya malamu po oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo esprit de Dieu ezali koloba soki toza koloba makambo eza na nzela te bokoma ba détail oyo nyonso bo vérifier parce que nzambe alingi tozala na esprit de discernement ya makasi na bomoi na biso toya koloba boy na Hébreu chapitre 4-6 elobeli boy or puisque il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer et que ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas y entrés à cause de leur désobéissance. Omoni montotango za na désobéissance. Lifuta na désobéissance ndeko tango kotika mokili oyo okokende na enfer. Enfer ezali réel. Tokoya kolakisa bino ba verset biblique nyonso oyo ekomamete enfer ezali esika moto ezali oyo ezali diable na ba ange na ye oyo bakweyaka tango basumukaki liboso na nzambe yo ndeko olingi nini balobi l'offre et l'appel universel Ésaïe 55 chapitre 8 9 na 10 car nzambe alobi boy car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Totala na maboko na biso. Totala na makomi na nzambe. Oyebi ke Eli na Élisée. Eli azalaki un homme loin de Dieu. Avandaki na Élisée. Élisée azalaki lokola kolanda Eli. Nasuka alobaki neni abi tango yo moninga na kelikolo nakopesa yo double onction ya oyo ezali na maboko nanga tango yo moninga na kei likolo na kende na aki enlevé yango no moni Élisée ayaki pe ko sala ba miracle mais nous avons à nous ce que les Écritures ont dit les Écritures comme dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament ezolobela kaka Yesu Kristo elobela moto moko te elobela moto moko na mokili te kaka bobele Yesu Kristo oyo akufaki na ekulusu oyo asopaki makila na ye
mpo na ngai na yo tozwa vi mpe oyo ayaki kopesa biso fungola wana na fungola toti kotanga le média bato mosusu ifo basala na média bato mosusu esengeli batravaille na gouvernement bato mosusu basengeli batravaille na système éducation ba mosusu esengeli batravaille na religion na famille mpe na baart na ba musique yango tokobanda kolimbola yango malembe bandeko na nga bato oyo basambelaka soi-disant bato ya baeglise ya 4 mire touti kovote na mboka na biso oyo bakendeke kovote te bozali na erreur monene. Nous sommes tous les Congolais ozala mungala ozala muluba ozala muswahili ozala mokongo nzambe ayo salate ndenge toye na mokili awa toye kokuta te tobimi tovandi na baterritoire wana siko tango tokosambela esengeli toyebaka banani yango bazali kodirige biso banani yango bazali na baregion bisika tovandi toyebaka bakombo na bango bien toyebaka bakaraktere na bango bien tozwaka bakombo na bango tosalaka baintercession ya makasi liboso na nzambe nzambe akorevele biso basekre ezali kati na bango soki bazali bato na solo tokoyeba bango soki bazali bato na lokuta bakopakata mbango bango moko toboyi tribalisme na kati na Congo toboyi division na sepelaki na message ya lamuka lobi balobi toye awa mpona kodivize Congo te toye po te mboka ezala uni tolingi batrouble te ngai nazali mongala naza na bakamaradi ya bakongo naza na bakamaradi ya baluba nazali na kamaradi ya baswahili mpe tosekaka mpe tosololaka division ezala te bandeko évangile tokoteya mpona kodivize batu te kasi mpona kosangisa nzambe alobi ete nzambe tokosambela ngai na yo butu na moi azali nzambe oyo asangisaka bato yango message na biso na pokwa na lelo toye komona lisusu toyebi ete na mokanda na nzambe toyebi ke ya plus de 300 versets bibliques oyo ezali kolobela biso lisolo ya baange ya nzambe mpona kobatela biso pe babatela mboka na biso yango toye komona ba force surnaturelle de Dieu ezali ndenge nini toye komona te diable alingi pe azali kosala nyonso po ete aboma église ya nzambe aboma royaume ya nzambe yango biso tokoloba église na forme ya royaume système ya ecclesia lokola gouvernement corps de Christ wana nde posa na ye me ekosimba ata moke te po Yesu alobi apesi nga na yo fungola tango babomi nga yo oza na fungola wana tango balingi koelimine nga ndeko aza na fungola wana eske ekokufa te ezali la volonté de Dieu na mokili oyo bataille spirituelle tozali nango ndeko réponse na yango nde yango wana tozalaka na biso awa na mokili oyo toyebela yango malamu ba peuple congolais bana na Congo na diaspora tozalaka biso moko te nkolo azali na ba ange pe bazali kobatela biso ngai na yo ata l'ennemi aye na butu na moi po aboma yo na ngai ba ange ya nzambe bazali wana pona kobatela yo bakomaka buku moko balobi soki okovanda na mokili 100 ans ata monguna asali nyonso ekosimba te yango tango oza na connaissance surnaturelle de Dieu vivant okokufa avant ton temps te na kombo na Yesu Kristo mokonzi nzambe alobi ete na psaume 103 verset 20 alobi biso boye bénissez l'Éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Yango Seigneur toyeba liloba na nzambe malamu tango tokoya kovanda liboso na nzambe wana makambo tokoloba nzambe akotinda mibeko akotinda ba stratégie pa ba ange na ye balobi likambo lokola esengeli to mona lokola insécurité na bomoi na biso na yo ndeko na ngai ezala lisusu te doute na bomoi na ngai na yo ezala lisusu te
confusion na bomoi na yo na bomoi na nga ezala lisusu te. Na 2 Chroniques chapitre 32 verset 7 elobi biso boye, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant les rois d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus tozali na plus que oyo bango bazali na yango na kombo na Yesu Christo. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple ait confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Balobi na psaume 91, na verset 11, c'est car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Obeta malibakote na kombo na Yesu Christo. Na psaume 34 verset 8 l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arracha au danger. Nzambe abimisa biso na tout danger o tozali kokuri nango na minute oyo na ngonga oyo na kati na mboka na biso na étendue ya territoire ya 2 345 000 km², ezala na sécurité, ezala Nzambe atelemisa bato na malamu. Amen. Bato baza na bonne conscience. Balobi lisusu boye na psaume 8 verset 4 6 tena 4, 5, 6. La grandeur de Dieu et de l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait paix inférieur à Elohim. Na ba verset biblique comme on a musu ba komi Elohim, ba musu ba lobi ange. Ba lobi et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Magnificence. Yango toti koloba bafungola wana oyo bapesi ngai na yo na Yesu Kristo. Tango ebi kokanga makomi na Nzambe malamu, okokoma na confiance na Nzambe wana. Et puis dans Hébreux chapitre 2 verset 5, Dieu a tout soumis au Fils. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Toya konyata diable wana na makolo na biso. Soki otangi bakomi na Nzambe oto ki lelo. Soki oki lelo parole de la faute oki lelo. Okokoma na confiance na parole de Dieu wana. Okokoma bien armé, bien équipé. Okokoma lokola avion américain. Omoni B-52. Ezalaka avion moko molai, monene. Soki bazo tinango na guerre. Pour que nous détruire ba structure, ba infrastructure, ya système ya mboka. Batinda kande avion wana. Na ba avion moko ezalaka mwindo boy. Omona avion ekeneke e dekolaka na 20 heures. Et kozonga na 5 heures du matin. Soki balakisi yo makambo euti kosala, okolinga avion wana te. Okolinga koyoka yango te. Yango omoni maloba na Nzambe oto toye koseme lelo. Na nzela na Congo Synthèse. Tika te équipé mutu moko. Akoma armée équipée pote l'air monguna koya. O bombardé na la parole de Dieu vivant. Amen. Amen. Bandeko. Nazali na histoire moko awa. Nautaki kokende na conférence ya mon papa Dr Maurice Serilo. Ezalaki somo mingi. Toyoka histoire. Yaliboso atindeli ngai invitation. Yami bale na bandaki kosala ba démarche. Ndengeni na kokende na Amérique. Ezalaki na le 31 décembre oyo. Pendant que Nazalaki ko se préparer na kende,
na voyage wana ndenge ka nalobaka na bato soki bolandi nzambe l'air tolalaka pongi soki ozali mwana na nzambe akolakisa yo des choses cachées ya mozindo. Namonaki image moko boye. Namoni ete papa Serilo na mosala nzambe moko na kombo ya Dr. Arfouche. Balatisi Dr. Arfouche elamba ya rouge. Papa Serilo namoni ye alati chemise ya bleu. Sikoyo bazalaki kosala lokola démonstration moko na likolo esika basala nzambe bavandaka. Image yo bozali komona nde yango wana namonaki yango na ndoto avana kende. Bapesaki nga ba information te. Balakisa nga kaka ndoto. Nalamuki nayebisi mama mwasi na nga na bitala na loti ndoto boye me nayebi te. Naye kosimba nzela nalobi oke lokola ezali ndoto balakisi nga yango. Naye kosimba nzela nakoti avion te na kete na mboka na Atlanta. Nakomi na Atlanta na kiti pona sala transit na bumelaki na mboka wana. Sikoyo naye kokota na avion naye kokende sikoyo te na mboka wana na Nashville. Nakomaki kuna ekomaki a peu près ba minuit ya butu. Tango nakomi na place oyo ezalaki ete meeting ye banda le 2 janvier. Nakomi wana na ye na reception nasi nakenda kuna mbala mibale oyo ezalaki mbala misato. Nakomi na reception natuli bango na bino natikaki kombo nafutaki ba mbongo tututu. Balobi nanga kombo ezali te ya rien. Eloko moko ezali te. Nalobi oh. Kombo nanga ezali te. Nazwi papier na lakisi bango. Balobi kombo nanga ezali te. Na bisko na sala nini. Balobi nanga soko lingi kolala awa na hotel oyo. Il faut futa plus de 400 dollars na butu monga na bi ngana kozwa mbongo wana. Ngana bi papa ata soki na zaki na mbongo yango ngana ye conférence bino bo sangana futa 400 dollars pona butu moko. Balobi meza ndenge wana. Balobi soko lingi to kolukela yo hotel na banzinga zinga me kozala cher. Na bi oke bo lukela ngai. Balobi okozonga wakaka le de conférence kozala. Na lobi oke. Ba e kozwela nga hotel moko. Balobi kende na place wana kende okende ko vanda kuna te ozonga le de awa. Na simi penzela na butu. Papa bamboko to tambolaka ba voyage to tambolaka. Ezalaka l'air moko na mikakatani. Nakomi kuna na nzela, nakomi koluka. Luka. Nazo mona place te. Ba voiture zo le kaka be mboka ngo ya Nashville mingi eza mindele. Batu mwindu bazate. Sikoyo bazo le kaka be wo ngape na ye na bundi. Te na ye kokuta hotel au place ezaki prévu na van. Na tuni bato na bi eske boza na place babi place ezali. Oh combien? Balobi nanga 129 dollars. Nabi na zana yango balobi te biso tozwaka cash te. Il a fallu pesa biso carte à crédit. Nga nabi mama na ngai oyo na sali. Na lobi na tika ki carte à crédit na Angleterre na cash babi biso cash tozwaka te po soki tozwi cash alo kwa toza le 31 awa ba koya ko braquer biso. Donc kuna baza na système mo bazwaka mbongo cash te parce que soko futi cash yo fandi boy na hotel ale baye na ba minduki baye ko braquer bino bazwi ba mbongo ba kimi na nga na bibongo siko na ko sala ndengini. Alobi place ezalite. Ndeko na ngai na tambola butu mobimba na libanda malili pe ezalaki wana. Na tamboli mayele na nga na moto esili. Siko na lobi na sala ina komi kolela. Ngai kabakata papa boy na komi kolela bi eloko nini tinda kinga na ya awa. Mboka boy bakoyi ko yako bomanga kaka boy ba américain blé ba komona ta mususu moto mwini mboka mba mindele ba yo mona babite moto yo aye ko sa nini place yo. Ale na bundani. Te tangu na komi ko zonga siko na zonga no tele pa na utaki. Na moni mondele moko atelemi na libanda azomela cigarette. Azalaki na mbwa. Amoni nga na musika lobi papa kozwa taxi wana te. Yaka na zola yo taxi. Ngape na ye place na ye.
alobi na ngabi yo problème na yo ozokenda pi nabi na tala na pesi histoire nabi na uti Londres na sala presque na lamukaka na 7-6 heures ya tongo te ndenge tokomaki presque ba 10 heures ya tongo awa nazaki koyenga bandeko te aye komema nga na réception ntango amemi nga na réception namoni jeune fille moko ya mutu mwindo tokutani na ye tosololi na expliquer nga bitala problème na nga nazongeli histoire et puis nabi na nga bilukela ngai place mpona kende kolala naza fatigué adébrouiller aye kozwa susu kaka hotel oyo place balobaki na nga ya $129 wana nga nabi yebisa bato wana naza na cash na carte à crédit alobi bon ok vanda na kolukela yo alukeli nga hotel te ake kozela nga hotel eza vraiment musika na côté conférence ezali e tosimi nzela sikoyo chauffeur oya taxi ayaki kozwa nga moto moko tokutanaki na ye mpe na aéroport ya Nashville baza basomalie ntango aye kozwa nga ye sikoyo na kizunguzungu olie amema nga na hotel akomi kozongisa nga lokola mutani azonga na aéroport tokomi pemene nga bime papa biso toke wapi abime na yo memo na aéroport nga binga okende na aéroport te nga azokende na hotel yo moni papier bapesaki yo te balobi o na bebisi makambo aye kozwa nzela tosali demi tour toke te na hotel place oyo ezalaki na kendo vanda bandeko na monaki makambo yango moni foi ezali nécessaire yo mwana na nzambe otambola na foi kotambola na bémotion te kotambola na kobanga te amen siko ntango nakomi wana naye kozwa place nalali nayebisi bato te na bibotika ngai nalala pongi mpenza bandeko wana tokomaki kuna ba 4 heures du matin parce que décalage ya horaire eyali 6 heures du temps na mboko na kendeki naye kolala pongi ntango nakomi baki na ba wifi namoni mbeto namoni esika ya kolala ezaki kitoko nami lobili ok nakomeli mwana na Londres ngabi mwana yebisa papa na ngai Michael azalaka na Dallas ke na sina komi nazali na chambre boy na hotel numéro yango na lala pongi le premier wana na lala pongi po talaka ba fatigue ba décalage ba air donc aki kozala be le na komi kuna na komo régional ko mtanaka na Angleterre mais bango kuna ba komi na moi ngana azomona ka kizunguzungu moko te eye kolekana le premier le deux na ekola mukato komi ba 10 heures no ka téléphone ngabi a téléphone ce qui fait la nouvelle malam papa wana ayeko benganga alobi papa boni ngana bitala makam na vivre alobi bon lelo lokola toza les deux ngana zolongwa na Dallas dans une na koma na Nashville puis to kutana na hotel na eko sima nzela na bimi na hotel wana na futi sikoyo taxi pona zo kuna bis ezalaka te mboka mabis ezate papa kaka ba kabi na bakabi ya omona batu mingi na ba ville ya mineno kwa ba New York ba Chicago ba Los Angeles yango za ba ville mana ba ville musu États-Unis faut daka na voiture ya to ke kuni faut daka na voiture pozo tambola malam na iko kota na hotel siko tango na kiti na réception na iko mona ke moni environnement nanga yango na moni batu ya papa Maurice Lilo batu ndenge bakoya bazo uta baye tokutani na bango siko tango nazo kitsa ba bagage na ngai na okota kabwe namona ka ba mama na biso ba mama congolaise thank God pona ba mama congolaise ba komi koya pe na ba conférence ya kitoko ba komi ko tambola mukili mumba bisika makamba ya malamu nzambe ezali baza koya siko na tuni ba mama bino bovanda ka to vanda ka ngana bibo siko tala situation na ngai yango na expliquer bango et puis ba yoki ngama to komi nande ko nga to eko kutana conférence bandi bafungoli conférence le 2 janvier wana le 3 janvier na ibisi papa na ngana bi papa ndenge to yawa événement moko eko salema awa mena yebite eko zala bwe mo pasteur oyo alati elamba rouge na papa Serilo alobi ok ayoki na matoyi omoni prophétie bapesaka ba détail te bakolakisa yo image. Et puis le reste de l'information c'est Nzambe, molimo na Nzambe, muto eko accomplir yango. Ye oyo azali na prophétie azali kolobela bato. Et Seigneur botanga na mokana na 1 Jean chapitre 4 bolobi ete. Oyo nyonso akolobela bino prophétie.
bozonga na makomi na nzambe botala bomona ete soki makambo wana ezali ya lokuta soki mpe ezali ya solo. Oyebi te na baprofete akala osali profesie esalami te babetaka bato mabanga. Moya lelo osali baprofesie ya lokuta ozotambola na yo. Tolobi ete l'ignorance na communauté congolais tozali kotelemela nyonso ya ignorance na kombo na Yesu Kristo. Tokomi mokolo na le 3 wana Papa Serilo aye koloba boy alobi lobi le 4 janvier tozali l'événement moko awa ekozala boye famille ya Dr Arfouche na famille Maurice Serilo bakozala wana. Oh ngana yibisi papa ngabe moni makambo na yibisa kiyo yango wana toyo koma lobi na yango na kokamwa na komona te bandeko na biso toyoka tozala na motema malamu na komona ministère à combat spirituel na komona ba ko présenter batuana ba présenter bana ya pour notre pauvre maman et papa olangi bazana kimi sika bazali tengod babotaki bana bayebaki maloba na nzambe bayebaki ko servir nzambe na moni bango baye délégation ya combat spirituel baye plus de 30 personnes batandi bango mwana na bango na kombo Rachel azoemba banzembo na anglais azo communiquer en anglais. J'étais fier de les voir le même jour. L'heure basali ba cérémonie et sili na moni image tango papa Serilo akoti na mosali ya nzambe wana balati rouge. Papa Serilo alati veste ya bleu. Eloko ni ba osala. Papa wana mosala nzambe lokola papa zo sala centre moko ya esika batu bakoki koya ko visiter bato nyonso oyo bakolinga to kende visite na mois ya novembre na mboka na San Diego bo benga ngai bo contacter ngai to se préparer to kende komona makambo ya malamu esika pe elekaka. Obike natali biloko wana totali na papa na ngai wana papa wana fandinye to fandinye bisinyo sotolobi nzambe na bomoi. Tu es vivant. Soki olobeli likambo na solo ekosalema. Donc image boko mona na mona ki yango déjà na ndoto. Pe bapesaki ngai ba détail te mais na identifier ki ba couleur ekei ndenge moko. Yango oyo tomoni message oyo tozwaki pe message oyo toyaki nango na mokolo na lelo nazali kotika le peuple de Dieu pe nazali kosenga na l'homme de Dieu amema biso na prière asala oyo ya bosukisi bongo tokoya kokanga mateya. Amen, amen. Amen. Nzambe tata zwa lokumu zwa nkembo pe masanzoli ezonga na mboka na yo. Merci pour l'opportunité aujourd'hui de accorder biso les sous na poko na lelo pour na koyoka pe ko transmettre maloba na yo enfin que peuple na yo batika na ignorance te mema bima na kati nango pour que bakaye koya et miso na bango ezala lumineux pour que gloire ezonga par la suite na boka na yo. Tika ete maloba oyo tiko bima na sika oyo ezwa place na kati ya motema ya moko na moko na kati na la vie na biso. Et toucher biso, échanger et transformer et affecter bon moto la biso Seigneur pour que toi et banati na komona ke mopeko expérimenter monene na yo bolingo na yo na kati ya ba vie na biso tika ete liloba oyo uti kobima et porter ba fruit na kati na biso et banati na ko transformer pe ko sala makamba minene na kati na bomo na biso lokumu penkembo masanzoli papa ezonga na mboka na yo na kombo na mwana na Yesu Kristo na bonde libongo. Merci Seigneur Jésus. Merci Amen. Seigneur Jésus. Amen. Pour finir, na lingina remercier Nzambe. Na ndenge ya komisi biso na mbula na sika, akotisi biso na mbula na sika, eza pona makasi na biso te, eza tout simplement Dieu na ngolo na ye. Na lingina pesa ba vieux na nga na famille nyonso tout esalé, notamment na maman esalé na mboka Londres, Alain esalé, Chantal est salée, Gertrude est salée, Clémentine est salée, et le reste de la membre surtout est salé, Bazali éparpillé partout dans le monde. Après si mbote nangai na papa général Pondé, mes respects papa. Mbote na papa général Kanyama et pas Ozali na mboka Kinshasa, Zambia Zalokumu.
napesi mbote na colonel Papou Somao ba cousin na ngai, napesi mbote na colonel Paul Somao epai azali na mboka Kinshasa na Ipekine. Ya Paul, que Dieu te bénisse. Napesi mbote na moninga na ngai colonel Claude Akbiano na mboka Kinshasa epai azali. Bonjour mon colonel. Na pesi mbote na papa Kengwadondo, ne respect papa epai ozali. Na pesi pe mbote na papa Singa Uju Ongwakebi epai azali. Merci papa. Zambia pambolayo. Bonne santé, longue vie na le reste alibota. Na pesi mbote na basali ya Nzambe, pasteur Dayo epai azali na Kinshasa. Mes respects pasteur, que Dieu vous bénisse. Na pesi mbote na pasteur Gabriel epai azali. Bonjour pasteur. Na pesi mbote na pasteur Edo na Kinshasa. Mes respects papa pasteur. Na pesi mbote na prophète Gédéon. Bonjour serviteur de Dieu. Et na pesi mbote na le reste ya bandeko nyonso surtout au pe bazali tous na bango na Londres awa ba Faustin Mayola tout ça, et na le reste ya ba famille nyonso surtout na bandeko nyonso ba connaissance. Que Dieu vous bénisse. Et Nzambe akanisela bino na mbula na sika na makambo nyonso bokoya kosala te bo performer afin que la gloire de Dieu ezonge pa na ye moko. Amen, amen. 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 To saluer pe lisusu beau frère na mboka ya Lubumbashi, Francis Mutombo. Tozali na branche mususu kuna na Lubumbashi oyo tokobeta baturu kuna na bamikolo koya pona gloire na Nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tolobi ete touti koyoka mateya toyoki pe tozali kosenga loboko. Tozali na besoin ya bato oyo bakosunga biso na participation. Balobi ete ministère oyo tomoni toza na makambo ebele pe ya kitoko ya kotinda na communauté, mais tokosenga bato oyo bakozala na motema ya malamu. Bozali komona ba détail na banque ezali wana oyo asali alingi ko contribuer na ndambo azali nango ekozala bien po te to continuaka koyaka awa évangile ezali ofele, mais koya kovanda koyoka yango eza kosenga mwa ba misolo. Biso tokosala effort, tozali bato te tokozela bino botiela biso maboko te, biso tokotia maboko, mais toza na besoin ya ba partenaire, tozali na besoin ya kosala network. Biso tokosala église te ya 4 murs te, biso tozali ko reflecter royaume de Dieu pour que le peuple de Dieu bazala bien équipé. Ezali lokola message ya apostolique, ministère ezali mingi, ministère apostolique pona ko édifier, pona ko équiper le peuple de Dieu. Tozala peto miye ba malamu ngai moko soki ezalaki la parole de Dieu vivant wana te kokutana na bato malamu te na miyeba te na miyebi na salaki presque na 2011 na sisaki ba classe ya papa Serilo pe na zelaki na kotaki suna mozindo omoni te mbarasuka na kende États-Unis ezalaki 2012, mais kobanda 2012 te na 2019 oyo na kotaki na makambo oyo na yokaki ekotaki kati na bomoi nanga e reflecte pe bimisi ba message wana ekomi arme ya kobebisa misala na diable ko détruire ba œuvre satanique esika mabe ezali tokoya kobeta bango ata bapau ata banini tokobeta po ete le peuple de Dieu oyo bakangami bafungwama na kombo na Yesu Kristo. Yango soki ozali na motema malamu totandeli yo loboko. Et puis tosanganaka tous les dimanches na Barking Road ba détail ezali wana bomoni mission na biso pe vision na biso na sima wana bo contacter biso tosalaka ba service totalaka nombre ya batute tozalaka tango mususu mibale to misato tosali service soki yo koya ekozala malamu pona royaume de Dieu okozonga ndenge ozalaki te. Et puis tozalaka de 13h à 15h tosirisi donc tozate tozako déborder na ba RT to respectaka R parce que ministère oyo tozui formation na Congo te tozui formation
na mboka oyo pe toyebi nini yango ya malamu oyo totamboli nga na ndeko na ngai totamboli na baeglise anglophone nyonso bayebi biso toza bien reçu, bien respecté, bien connu. Na États-Unis toza na ba connexion Papa Michael Engulu Paul Michael et Pausali na Dallas mbote ya mingi pe bao nyonso bakolanda biso à travers le monde to salue bino tolingi bino mingi. Service de 13h à 15h tous les mercredis de 19h à 20h. Tous les vendredis to salaka ba veille de prière, ba prière ya makasi o ya mozindo o ezali koningisa le royaume de Dieu, ba prière au diable alingi yona ngato e bateme to sito ye biango siko e komi tango ya ko exposer le royaume ya molili po mokili ye bate. Le Dieu qui est vivant, Eza Yesu Christo, aki ne kulusa kufaki, Aza Yesu ya bakufi te, Aza Yesu ya religion te, mais Yesu ya lingi, ozala influent na media lokola bandeko na biso ya Congo synthèse, tozala bato bazali kosala na système ya gouvernement, otoyoki boyoki ba kombo, bato baza na système ya gouvernement, bayokaka maloba na Nzambe, bayokaka biso, bongo yozo zela nini ndeko nanga. Bato yo Nzambe atindi na système éducation nazali kokotisa bato ebele na ba université awa pote bazwa quelque chose ba acquérir la connaissance ya mokilo pe tango bakosangisa yango na connaissance spirituelle o Nzambe atiaki kati na bango bakozala dangereux liboso na monde ya molili oyo ezo dominer mokilo oyo. Is enough na kombo na Yesu Kristo tolingi bino mingi. À la prochaine. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Napesi mbote na maman Bénédicte ngongo kuna na mboka Allemagne. Maman Bénédicte nzambe ya pambola yo. Nayebi koza kolanda biso en live. Nzambe ya zwa lokumu pona ndenge ozali ko assister biso. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen.